Ouais, na sepeli mingi komona yo. Nano na mona mwasi kitoko pe posé boye na kati ya ba plateau ya télévision na lekate. Merci. Donc na sepeli vraiment komona yo. Na coronavirus ozalaki awate. Ozalaki oboye wapi? Ouais, maman, merci mingi na question tuninga, vraiment c'est une question très très pertinente. Juste au moment corona elinge banda, nakoma aujourd'hui un manager, boss nangai, alobai nangaki non, yo il faut que na mboka nangai, okende ko sakola, munene nangai kuna po. Mamado, la doliprane de la presse, nakuti mawato, nakuti kaka banzete ambila. Mais balona ka banzete wana baonye so basi bakende basonga mabele, c'est-à-dire batu oyo to sakana kingana bango awa na loba lokola JC Katanga, lokola petite sœur nangai Loris la congolaise, na batu ebele na kuti bango te, donc naza na mawa ya motema na kene matanga mona Suisse na kuti bato na kati ya masolo ya matanga yekuta alaki te. Oh non, ngai na kei natindi mwa CV na ngai po rive ko nazoluka manager. Nga na yokaki yango ngabite ngape pourquoi pas ayibisinga ki jongo pe makambo pe eza bien. Et puis auti na world music, donc na comprendre que moi pas eza kuna na kocha pe ngai CV na kotisi na pesi nani producteur na ye Biga Ntsumbu na pesi nga bon kotela ngai oyo na koti na zoki na ngapi France na koma boy téléphone ngai sonné babino ya batu tu batali ba préféré yo. Oh bozolo ba solo donc tu préféré de yo. Bon en tout cas batindelinga bien na zongi kuna na kuta na fara na moni pena ki mutu moko azana makambu. Mais pour vous dire la vérité, maladie en Ezakuna en Afrique. Et ça n'a ngote parce que na vivre pendant confinement 5 mois et 15 jours, na yo kite mutu akufi na coronavirus, jamais. Bato akufa on a ba maladie dans mon kala. Voilà. Ngai mona la ikuna, la preuve on est que na zungi en bonne santé, bonne mine. Ceux qui maladie à la ikuna ndengai na za exemple ya koyebisa bino ki maladie à la ki. C'est quoi pour la jeunesse na biso sikoyo en ce qui concerne le management. Ozo sa kaka ya papa na biso le roi le roi de Kimakuta. Le roi de Kimakuta ou bien évoluer par rapport à ba jeune a poto ebi que to s'appelle ba jeune talent. On va na kati ya musique, on va na besoin à cause la aider bien sûr. Voilà. Au moins ba petit na biso nano na beti c'était pour na bango parce que ba petit wana bazo tambola na moins politesse makasi. Ozo comprendre la sincère hein. Bazo tambola impolitesse makasi, alors ngai na koka moto impolite po so ke na ngana impolitesse na lukana l'action que yo kutoa mukenga za impoli koleka yo. Je continue avec le roi de Kimakuta pour aza mtu mwa mayele, aza intelligent, aza atangi, aza boss, ana mbongo na ye, ozo mona ke aza envie na rien. Ozo comprendre. Omoni eloko touché wana ya nouvelle génération baza toujours entouré na bato ba na mayele te batanga te. Ozo comprendre. Alors comme baza entouré na bato batanga te, au moins il y a zo peso confiance, viano kene wapi. Ba viana basi là, viana alors que ngana likena mayele, ba likena kolata, na likena vie sociale, mais il y a zo critiquer ngai. Oyoka ne ba finga nga na ebi kene to sana mishobo. Eko ba ko finga nga mena mesana. Tango olekaka na télévision. Oza muta fingi yo poleki ko finga. Et ça la kona ndenge ni po eza la ba oyo. Et ça la kapasi papa. Po yo za grande personnalité. O mutu moko munene. Mutu munene na répondra te papa. Non na répondra te mais na comment ko répondre tout na pona nini? Pona nini? Omoni papa Wemba. Ekumani. Ngana binga ka vie de ngale nkuru. Viwana zunga. Nazana 17 ans. Alors yo ozala pionnier à vivre la musique. Au moins na bato nyoso ba leo.
tolongo likaya zaza mutaya vivre la musique avant ngazate ndenge bango tu bana poto wana ndenge monaka mutaya vivre la musique liboso na ngazate so na kosa maroza Amazon Monkarame awebsoke non mwana wana yaka liboso na vivre la musique je n'avais que 17 ans ce qui n'a comment moi correspondre ma petit papa tu mususu wana bazana niveau 0 excusez-moi mais muto mona kita mususu na kati ya Congo azo galérer ayaka ayebi pe papa Wemba pona yo mto présenter papa Wemba petit wana pe nzamba salisi kaka loko nzamba zaka papa Wemba wa chance loko pamba akomi na poto akomi kofinga yo mto ngaza bana mikolo mwana ngali bosa 38 ans vraiment bana nga babotami awa bakoli awa ngai moko papa na ngona koli awa ata tango na so na 17 ans papa m'a poninga na za la pionner na ota inde poto. Moi je suis là comme journaliste, je pose des questions. C'est pas ce qui vraiment est Zandengona papa. Connais-tu ce dicton qui dit on répond les imbéciles par le silence? Papa, tant on a lobby boyo qu'on répond. Non, je sais. C'est toujours, ça a été toujours comme ça. Il faut répondre un imbécile par le silence. Mais ça dure. Et les imbéciles commencent à profiter de ça. Tu vois? Alors, il faut les mettre à leur place. Ils ont mis ça à la place parce que tu vois, comment on peut appuyer? Il y a des imbéciles qui sont ils ont soutenu rien. Ceux qui ont gardé silence. On moniteur. Ceux qui s'y battent à porte à Kala. Mado. Oza mwana wa yepoto bo mwana. Yo ko ndiboti kaka moninga no mwasa finga ko kaka. Akuta yo mwana ndinga zoya. Mwindo tia komi pembe pene ti yo boye yo permettra finga ka yo kaka. Ça dépend niveau. Bon. Soko monike. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir, bien sûr. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Donc je vais le présenter en français car il n'est plus d'ailleurs à présenter. Nayambeli bino lelo achamo voto. Oyo, hein? Tu habites sur ton c'est grandeur nini, ancienneté nini na katia Europe awa. Tantôt tu peux retrouver na katia SAP, tantôt tu peux retrouver que soit na katia internet, tantôt tu yebi ye sika outi bien sûr. Tokanisi papa Wemba Shungu ekumani. Donc tant tozo mona ba papa na biso boye, tozo yeba filière na bango eza wapi. Nakanisi ba o nyonso ya Viva la Musica, Maman Amazon pourquoi pas et tous les enfants Shungu. Lelo na yambeli bino papa nde na banda koyebisa ye to solola to décortiquer to yeba pona corona pe azalaki te to so ba impression na ye koyeba apasaki yango wapi azalaki wapi il paraît que tu as changé que tu na métier tozo yeba ngo sikoyo. Bonjour papa, bonjour benga yo papa poser lo kwa mokiete. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour Mado Chako, le Doliprane de la presse française. Boni papa. Ouais, na sepeli mingi komona yo. Nano na mona mwasi kitoko pe poser boye na kati ya ba plateau à télévision na lekate. Merci. Donc na sepeli vraiment komona yo. Na mona moko na Luanda, la luxeuse de la presse. Lelo na yo komona yo susu. Donc na sepeli kosalaka émission na yo soki nazali awa na la luxeuse de la presse soki naza na Luanda. Merci mingi ya komona yo vraiment bandeko to pesa jeune fille yo chance pour permettre na benga jeune fille pour akoli awa ayeka na ba 6 ans na mboko yo akoli awa français et belé lingala moi azo se débrouiller so bomoni asali faute na lingala pour trouver gravité aza mwana akoli awa. Merci. Merci vraiment. Donc je profite de ce fait pour saluer notre luxueuse de la presse, bien sûr, en Angola. Na PCP, Batunyoso, Bandeko na biso nyonso na Angola, na Afrique mobimba, bien sûr, mbote.
Papa, na sepeli ngai pe koyamba mutu munene lokwa yo na kati ya émission nanga. Merci. Émission oyo eza ko mettre en valeur hein batu na biso ya Congo oyo bazopesa pe valeur na mboka na biso ba oyo toza ba congolais. Merci ma soeur. Papa, toko banana nous bien entendu na déluge oyo utay ko le kabiso d'ailleurs na no silité déconfinement ezali mais coronavirus est toujours dans les parages. Donc de ce fait je profite pour vous demander d'être toujours dans la sécurité, la distanciation est toujours à 1 mètre, lavons-nous les mains et puis pourquoi pas aimons-nous les uns les autres et continuer toujours dans la prière parce que sans âme et tout ça vraiment biloko pamba. Papa, na coronavirus ozalaki awate, ozalaki oboye wapi? Ouais, maman, merci mingi la question Tuninga, vraiment c'est une question très très pertinente. Juste au moment Corona et Lingé Banda, nakoma aujourd'hui un manager, boss Nangai, alobai Nangaki, non, yo il faut que Namboka Nangai, okende ko sakola, munene Nangai kuna po mingi, bayibinga penda mingi te, donc boss Nangai, les rois de Kimakuta. Les rois de Kimakuta, bonjour papa. Yende, aloba inangaki, il faut kende, atiaki makambo nyonso na disposition nangai, billet d'avion, first class, hôtel et tout, journaliste. De Kimakuta, les rois de Kimakuta, ouais. Au sens propre du terme, les Kimakuta, donc mbongo. Donc, il pas na yende mbongo. Vous comprenez, aza musicien, Yanzalate, musicien Bisenga Sengate, il est patron. Asa penda patron en Suisse. Asa penda patron en Suisse. Donc, il est le roi de Kimakuta, Mutu, Atinda Kingai. Na Asaki Mokopete, Basaki na jeune, donc Batinda Kingai, Balobino, yo kende ko sale la biso, oyo yo koki ko sala pour te dire que tu es capable de tout. Yawana Kendeki. Nzamba salaki pe pona ngai vu mon âge aussi c'était bien aussi kena kende pour ça na zalaki awata muso dinga za boite po kozonga na ngana zonga mamado la doliprane de la presse na kuti mawato na kuti kaka banzete ambila mais ba balona ka banzete wana baonye so basi bakende bazonga mabele c'est-à-dire batu oyo to sakana kingana bango awa na loba lokola JC Katanga, lokola petite sœur nangai Loris la congolaise, na bato ebele na kuti bangote donc naza na mawana motema mais musalo lokola na pona na li obligé na continuer kaka mais na lobela bango ata 1 seconde pour na sabe monsieur belé pe kuna na Luanda pour na bango donc nani maladie oyo pandémie oyo ekutinga na Luanda mais pour vous dire la vérité, maladie en Ezakuna en Afrique. Et ça n'angote parce que na vivre pendant confinement 5 mois et 15 jours, na yokite mutu akufi na coronavirus, jamais. Bato akufa on a ba maladie dans mon kala. Voilà. Ngai mona la ikuna, la preuve on est que na zungi en bonne santé, bonne mine. Ceux qui maladie à la ikuna ndengai na za exemple ya koyebisa bino ki maladie ala ki mais na zoyebisa bino réalité na Afrique maladie wana eza te. Merci. Vraiment. Na Afrique maladie wana eza te et de ce fait toko profiter pour na kozwa quand même ata 1 minute de silence pour na ba oyo tobungisi pe ko souhaiter ba oyo bakufaki ba boti na bango ba oyo batiki biso ba oyo balelaki ba oyo bazaki na bambeto ba hôpitaux. Qu'on souhaitait vraiment sincère condoléances de la part des lions de la presse et bien sûr présidé par notre président Edino TV Bilengi. Papa, tous au moins 1 minute de silence. Okay. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment à toutes les familles. Et topamboli nzambe na kokende na una Afrique ezalaki kama bongisi ya yawe nzambe topesi pe papa na biso Kimakuta
vraiment merci merci nzamba continuer na yo parce que nzamba c'est serveur qui na yo ozali qui vraiment billet moko propice pour vie ya papa na biso et ezala vraiment touché te kaka ndenge alobi na mboka na biso na Afrique maladie ezali te bongo papa namoni ekomi ntango nga na otoswana mis à part nanu avant koswana na biso ebanda papa Acha Movoto toyebi yo sapeur toyebi yo moto aviva quand bien même papa Wemba Shungu Ekumani que son âme continue à reposer en paix avec tous les respects tant que mon akabino boy to mon akaka Shungu to yebi bino na milieu ya musique hein balobi viva la musique to pesi batu bana nyonso viva la musique mbote to pesi ba saper na biso ba saka fierté o penda ba lakisaka penda elamba parfum beauté elengi ya kozala bongo yo longwe wana papa ki makuta mutakomisi yo manager ou bien ozalaki yango obombaki? Non, je n'ai jamais été manager. Au contraire, Nazaki producteur oiseau produire la musique congolaise. Ma bêta, orchestre Tangi le roi vive à la musique. Ata 10 fois na vie. Victoria Eleison, ma bêta on a un groupe belé. Nazaki mécène, un vrai terme en français, yosa obi français belé. Nazaki mécène. Mais vive à étape dans les kaki. Le roi qui m'écoute dans de son frère Rive Kono azali mutu o azaki na kati ya musique aza musicien après époque ya papa Wemba na cerveau Signarcos yazaki deuxième personne o ya bimisaki album na ye album on appelle cartonaki c'est là que na yebaki tellement j'avais ayemba ba Yoji ama moto, babilambo tola tati lelo. Le hasard fait les choses. Na kene matanga mona Suisse. Na kuti. Bato na kati ya masolo matanga yekuta alakite. Oh non, ngai na kei na tindi moi CV na ngai po Rive Kono zoluka manager. Ngala yoka kiango. Habite? Ngape pourquoi pas? Abisinga ki jongo pe makambo pe za bien. Et puis, out in the world of music. Donc, on comprend que moi, pas de zakuna, na coach a peu engagé, na côté ici, na ici, nani producteur naie, Bigansumbu, na ici, bon, coach l'angai, oh, na coach, na zone n'angape France, na comme après téléphone engagé sonné, babino, na ba tout batali, ba préféré yo. Oh, besoin ba solo, donc tout préféré de yo. Bon, en tout cas. Batindelinga bien na zongi kuna na kuta na fara na moni pena ki mutu moko azana makambo donc aza un grand bosseur ana société munene aza donc kuna na Angola na Suisse kuna na Suisse ah je suis d'accord ayiko yebisanga lobi non voilà ndenge zalewa ngana lingi na tinda yo parce que na makambo ebele na Luanda kuna na Angola yo ke me ko superviser ngo na absence na ngai. Donc, na kendeki na moni ba centre culturel na ye na moni makambo ebele bayambinga pe na sponsor na ye akuna donc ezali société ya côté kama sangane tikaka ba Bralima kuka bayambaki nga penza franchement bango pe abakisela kinga moi bambongo pour na vivre en plus le quoi pe na taille penza le quoi manqué na sala bango nani publicité ya bien na momo kuna kuka presta oui sala kiango bon et futenga bien donc na voyage dans l'équipe bien non papa Acha ozongeli biso pe na les poches pleines non pas les poches pleines mais parce que j'ai une famille aussi là-bas donc ça dit que famille va souffrir tout va passer le peu on a na zoaki na check up pour famille va vivre que bon ça yaki tout les bien tout ça bien et puis il y a sombenga billet à first class aller retour mais la dernière minute billet comment qu'il est double parce que
ngana kene na moment basse saison tant on a commis kuna juillet donc comme en haute saison donc comment il quoi le double billet zagi na 4000 et quelques billets comme na 7000 donc le gars na Baksaki et mon père Baksela Kingai et puis je remercie aussi mon petit Jean-Si Maya c'est Forza Italia à Baksela Inga Pimbongo voilà ngaza sincère a fini la Inga Mbongo vieux bon na Bakselo po biango za trop cher na Bakselio petit Jean-Si Maya à Baksaki l'arnaye donc voilà bato ba sunga ngai na dernière minute bango wana na kozonga na ngai awa donc voilà bangonde babakisi une affaire il y a 3700 dollars bango to bakiseli ngai yango voilà merci. Voilà, merci. Bangonde babakisi, Topesi Bidon, merci. Donc pour la continuer, nalinga qui vraiment personnellement na remercier maman Nabiso Rose Kiangata, moi c'est papa pasteur Kiangata pour pendant période il y a confinement. Bah sunga qui vraiment biso énormément na remercier ba pasteur nyoso basali nyoso nzambe o bazala qui on a vraiment pour na soutenir biso spirituellement et pourquoi pas Edino Bilengi TV o vraiment azala qui wana pona ko pesa ba tout ba information quoi animer à des façons vraiment que stress et matabatuna tout est pour vraiment nous étions vraiment stressés. Donc merci beaucoup encore et encore à maman vraiment Rose Kiangata que nous aimons beaucoup. Papa, tu continuer. Si on a niveau management, ndengo zongi awa siko et s'arrêter to et continuer. Je continue avec lui. Gaza manager na toujours en katia studio. Pour na ba saper nyoso na ba nyoso balinga bonne musique, toujours en katia studio. Ils ont un album, il y a 10 chansons, mais dans un premier temps, ils ont 3 chansons. Le titre Nini. Le titre Moko Biganchumbu, Moko Asaleli Papa Wemba, na Servos Kiarkos, na Kester. Nous avons sur la 3e chanson, ils ont Yangai, il y a mis ça ton désobima. Vraiment, en tout cas, tu sais, pays à rendre encore hommage, Nabao Batika Kibiso, et à rendre peu hommage. Na yo ndengozana nuna biso donc to zela ka te so mutakufi pour total isakaye vraiment bolamu. Merci. Et c'est quoi pour la jeunesse na biso sikoyo en ce qui concerne le management. Ozo sa kaka ya papa na biso le roi le roi de Kimakuta. Le roi de Kimakuta ou bien évoluer par rapport à ba jeune a poto ebi que to s'appelle la jeune talent. On va na katia musique, on va na besoin à cause la aider bien sûr. Voilà. Au moins, petit nabiso, on a bêti c'était pour la bango parce que petit wana bazo tambola na moins politesse makasi. Vous comprenez la sincère hein? Bazo tambola impolitesse makasi alors ngai na koka moto impolite pour ceux qui na impolitesse na lukana l'action que yokuto mukenga za impoli kolekayo. Je continue avec le roi de Kimakuta pour Azam tout moi mayele aza intelligent aza atangi aza boss ana mbongo na ye ozomona ke aza envie na rien. Vous comprenez? Donc tout ça pendant que tout travailler bras dessus bras dessous. Biso mbalé donc tout ça en complicité. Donc azo pesangai confiance à 100%. Au moins ni eloko touché wana la nouvelle génération baza toujours entouré na bato ba na mayele te batanga te. Vous comprenez? Alors, comme ça entouré le bateau va t'engager, au moins il y a une confiance. Viens au Kenya wapi, viens à Basibasi là, alors que dans la ligue na mayele, dans la ligue na kolata, dans la ligue na vie sociale, mais il y a une critique ngai. Au lieu qu'on ait ba finir anga, na ebi que tout ça na mission boy, et qu'on ba ko finir anga mena mesana. Vous comprenez? Donc je suis préparé pour na ba petit wana. Et là, quand on a l'égito soleil, papa avec tout le respect, bien sûr. Papa Yosa et Koumani. Oui. Donc on appelle si bana batete la news sombo te ana tete la ke mafumbe. Donc Yosa et Koumani papa. Dès to ebi papa na biso wemba pour biso nyoso to ebi na ebi papa te. Abande ko conseiller pe biso azaki mutu ko rancune te, azaki mutu abolingo. To moni pe na parcours na ye ba o pe basala ki pe mabe o ya limbisaka na ye
Bon papa yo oza neti oza mukolo na kati ya Paris awa. Oza oyo na kati ya libala tomonaka batelemaka alobi pe likambu na ba nzonzingi bayoki. Oza oyo tali kaka na misu ndenge tozalaka mobali na yo atali yo na misu to mwasi no atali yo na misu to otali bana na misu. D'ailleurs toyebi ke papa bana nyonso batangi awa oza na bana batangi awa baza na ba fonction moko honorable. Papa tango olekaka na télévision oza muta fingi yo poleki ko finga esala kona ndenge ni po ezala ba oyo esala kapasi papa po yo za grande personnalité o mutu moko munene mutu munene répondaka te papa non na répondaka te mais na comment ko répondre tout na pona nini omoni papa Wemba ekumani ngana binga ka ville ngale nkuru viwana zunga nazana 17 ans alobi yo ozala pionnier ya viva la musique au moins na bato nyonso baliao tolongo likaya zaza mutaya viva la musique avant ngazate ndenge bango tu bana poto wana ndenge omonaka mutaya viva la musique aliboso na ngazate so na kosa maroza Amazon monkarame awebsoke non mwana wana yaka liboso na viva la musique je n'avais que 17 ans. Après là, na mona petit moi azali koya wana me akota kate batika ya libanda po azali mwana muke Chikito Mushashino il avait au moins 10 ans. Topesi mbote Mwana matonge président Chikito Mushashino bonjour azali pas même kokota azali libanda Ozwangai Ozwaye est-ce que ça le cas? Patrick Malwavengi, Global Express. Nakutu bana ya Afrique esika ya si bana kutia biloko na yo izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème. Vous avez besoin de biloko. Global Femme Express, Global Femme Express izali agence ya si oyo bakutia biloko pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour biso awa izali rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez un biloko, c'est qu'on a quelque chose na moko na biloko. Président Chikito Mushashino, hein, nous t'aimons vraiment beaucoup. Donc personnellement, on a profité de Mado Chako et tous les lions de la presse te souhaitent joyeux anniversaire. Oumela na yo, oumela. Vraiment oumela na yo, tolingaka yo mingi, to sepeli. Voilà papa. Bon. Tala le loyo. Petit Nabiso a changé en quel c'était, a continué à vivre la musique et a commis président vivre la musique. Na zakane sengo ponga na témoigner rapo. Bango nyoso ba mona ina bomwa na te. Ngata na moni beaucoup lo petit quartier. Ah, yo hebi mwana. Na bi pecho tango vivre la musique bandi na 77. Ya kame akota kati mengana ibaki pa za petit mwanzo to etonda pembe za pembe makasi ya ona zako yeba ye na mona ba pecho atema libanda ya za libanda bokula bi petit batalelo mouvement eza ya yo Chikito Mushashino mouvement eza ya yo et puis papa mba suka na wana te poye pa lia kamingi papa mba soto ke ni place okolia mais bino nyoso bokolia mingi te bobegelanga Chikito Mushashino tala ka kanisa kaye. Donc, ça pire petit fruit à vivre à la musique. Il y a des orchestres qui ils sont au Kenya, Wenge, Banini, mais hier, à Tikakina Papa Wemba, jusqu'à la mort de Papa Wemba. Mais, Gaza Mouana, Oyazakina Papa Wemba, Bandakala. Ça dit même na Bunizela, na Zuni Sangai. La preuve, au moins, le Tala est Tata Moumamena, mais Maïna Wenge. Toi que de Wemba na Wenge, Ndamu na Papa Wemba. Azako linga Wenge les bandelités. Mais, nazo travailler na bureau soto vandi papa talaka kona bango ba pe muzika ouais olobilika moko baza wenge muzika donc baba uti baza bato ya viva la muzika kaka ta musupe omona muko musupe bango ba komi pe ba musicien na viva soki orchestre bango epanzani nde comme ma via kende ke na
mouvement na pona ko rassurer bango que un jour ce que sindité beaucoup qui koya na vivre la musique donc acha mo voto mutamema mpaka na kati ya wenge asali ba album na bango ayembi na JB avant akufa c'est-à-dire naza respect na poli papa wemba a éduqué biso pona na finga papa wemba te na répondre te jamais ata tango bengani ye na yoka lokole asali vivre la musique ajina bakasu grand frère mavui la somo ba bise papa wemba sali orchestre alobi wana les orchestres des orchestres abenga orchestre alors papa wemba travaille fort pour que c'est à la orchestre c'est à la orchestre voilà donc ce qui n'a comment moi correspondre ma petit papa tu mususu wana bazana niveau 0 excusez-moi mais muto mona kita mususu na kati ya Congo azo galérer ayaka ayebi pe papa wemba pona yo mto présenter papa wemba petit wana pe nzamba salisi kaka loko nzamba zaka papa wemba wa chance loko pamba akomi na poto akomi kofinga yo mto ngaza bana mikolo mwana ngali bosa 38 ans vraiment bana nga babotami awa bakoli awa ngai moko papa na koli awa ata tango na so na 17 ans papa mba poninga na za la pionner na uta inde poto ozola na uta ki poto vraiment bon. Papa le bien uta ki poto voilà tout alors à l'heure tant tozo sur la papa otali singa ke oye awa na âge à 16 ans voilà ce qui vraiment ezandenge yo lobby ça ne tient qu'à lui. Non, ça lobby. Moi, je suis là comme journaliste, je pose des questions. C'est pas ce qui vraiment est un papa. Connais-tu ce dicton qui dit on répond les imbéciles par le silence? Papa, tant on a lobby boyo qu'on répond. Non, je sais. C'est toujours, ça a été toujours comme ça. Il faut répondre un imbécile par le silence. Mais ça dure. Et les imbéciles commencent à profiter de ça. Tu vois? Alors, il faut les mettre à leur place. Ils ont dit ça à la place parce que tu vois, comment on peut appuyer? Il y a des imbéciles qui ont soutenir rien. Ceux qui ont gardé silence. On moniteur. Ceux qui s'y battent à porte à Kala. Mado. Oza mwana wa yepoto bo mwana yoko ndiboti kaka muninga no mwasa finga ko kaka akuta yo mwana ndinga zoya mwindo tia komi pembe pene ti yo boye yo permettre finga ka yo kaka ça dépend niveau bon soko monike eleki bato no pe komi ko yebisa yo pone kaka na télévision pourquoi ko finga ite bato ba komi ko benga yo et comme souci ya bana poto yo so akala Orléans benga États-Unis benga ya yaponi ozotika boye pona nini siko papa tangu bo répondre ka ndenge wana après gain ngo ezani te omoni tango ngai likambo elekela ngai na ibisi batoke mutazo finga nga wana botala bola datras bena telane azai koteka nguba bake ba vérifier net. Yazo baki yaza mwana bonne famille non ngale ebi ke tozako kritika ina telle place ba journaliste baki ba ke no vérifier pale wana érigé me manda ko seke na kosa kite batuni bato avant da e pana bango ezaki awa yango esala ki reculer mutu vous comprenez mais dans un premier temps bato mona ke mutu amayele donc ngai tata mobimba boye un intello na biba lokola mutu moko puisque alobaki bolanda via chate bosuka netier donc moi je suis un mec de la rue or c'est pas ça banonga na botie belé na bana 15 au total banana na so 11 babotama na poto bazaki wapi bamama bao bazaki kovanda wapi. Car on avait un logis. On a un logis famille nanga. Et j'en ai jusqu'à aujourd'hui. Mais yo oyebi vi nanga été. Nga notre salé car pour lui akoya na poto
ngasi akokisi 35 ans na poto tango yo ye kovanda okokisi 9 ans nga nakomi na 44 ans na poto tango ezofinga nga na yo eza na 9 ans nga eza na 44 ans. Regarde un peu l'écart. Ça dit, ça montre que le vit dans gâté. Tu m'as vu à Kinshasa, na pêche au costume, tekelanga ya Fujiwara, yo du costume wana. On va dire qu'on fout un ba 200, ba 300, mutango chacun fout un mot, ils ont eu mon tojango. Et comme ici, Fujiwara comme cheval de bataille na yo, aux autres que ça la guerre na ba télévision na bateau, ba défi na bateau avec costume ou tu pas nanga. Au moins na la bien au sepeli. Mais costume on a pesi botu tekelanga ye moka jango endossé yango comme yaye a commencé la guerre et du coup a bosani ke costume wana ngai kutu costume afuna na kini na lata costume Fujiwara awa na France mère madonna so Fujiwara boutique mais à la kate nulle part au monde en côté même au Québec Angleterre rien il faut qu'il y ait Italie. Et à l'époque, pour ce Fujiwara, les gens qui font connaître à Bilamba et puis aux Anamukanda. La plupart Congolais, parce que les Italiens, au Yébi, parce qu'ils n'ont pas papier au cas de Sakunate, la frontière des Alaki. Et avec nous, qui avaient des papiers pour traverser, aller là-bas, et puis aux connaisseurs, pour les Bakosimo Fujiwara, Nakola Tango. Je me rappelle que Natango, Nazaki Moutavi la musique, il y avait que moi, et le défunt, le chanteur de Viva la musique en Inde. Hein? Fafa de Molokai. Je ne sais pas, mais on a un concert à Viva la musique à l'époque. C'était en 1994, 95. Et puis tout ça, Wana Touta qui tournait à Viva la musique en Angola. Dès qu'on a un retour. A présenté votre griffe s'il vous plaît. Ah oui, je suis tout en Fujiwara. Et moi, donc il y a quelqu'un à Tekele, on va prendre un tournier. Ah oui, mon cousin, moi, qui est Souri, Gianni Mambika, à qui est Italie, mutation Belinga yango. Et yo, au lobby que ngai na zaikola ta Fujiwara, na zo battre bateau na Fujiwara. Au sombaka na boutique ni. Boutique on est athée, boutique on a existé. Il y a un je ne sais qu'à bateau. J'étais pas méchant avec lui, mais na ABC que costume on est outaki tout deux pananga. Et puis bateau peut ça raison parce que même au la galerie Lafayette, il y a pas stand il y a tous les okuta Chanel, okuta Dior, okuta mais ce que Luka Fujiwara ba episode de bien goûté. Bon yo muto qui chasse au yana au pototé, au 400 pas de Brazzaville. Mais yo bike nga naza ko somba bilamba na Kinshasa naza ko battre record na nini po Fujiwara na batutu bayebi ke azaki petit nanga ngande mutu na pesa ka tekelanga ye a profiter nango azu komi ya bandi ko futanga ba fola yango permettant que nake no banda kuna ye po na landeki moi loko ani tikalaki. Voilà la vérité en face, c'est-à-dire génération le bana respect mina mikolote aola mukaka na tonga bandi ko finga bato sans kayeba mutu wana zanani so tepe niveau d'étude des niveau nangate so tali famille nanga vie sociale nanga il y a une vie sociale wana te bokeba noki bosuka lokola vie wana aya poto a investissa mbongo kaka na bilamba na Kinshasa na place au komela te. Siko papa ngana ngina tunusko bituna par rapport à ça toyoki papa à se plaindre par rapport et à respect au efforts à la mutuelle pour la biso jeunesse par rapport à nos aïeux. Papa na banzi otala ka internet ozomona baye baza ko fingana eloko ba bengi kombo ya barando. Par rapport à ça, Sikoyo, en tant que papa, noko pona baoye bakobenga onoko, prêtre pona bao bakobengo prêtre, vieux pona bao bakobengo vieux, donc na bakombo nyonso minene bako attribuer yo. Conseil nini ko pesa Sikoyo par rapport à ça. Yango monté za na misuso bakovanda bamonio ozo finga pe ozo zongi sa réponse et ça li bango pasi po
Internet ezali bafoué lelo. Et comme il bafoué par la jeunesse qui se font des randos sans raison, par rancune, pas possible, alors que Internet il faut to zwango plutôt pour na côté yana pour être Congo na biso bana na bino to kende liboso. Conseil nini siko papa tala caméra opesa bao balekaka na ba télévision barando lelo to comme mona bazo tia na bambeli po baranda ngo ezosuka na internet te comme isko bango ko tia na bambeli ko bomana ko beta na papa lobela biso po eza souci vraiment monene o ezo toucher communauté pour na zu ba coup de fil et belé entre autres même nga moko personnellement na zaka toucher nango. Doliprane, merci beaucoup. Talaga Kemutu, Azo Finger, sans raison apparente. Pourquoi? Au Luko Yebatinate. Et le Kouane Ezali, et le Komoke Woutina, Congo. Bakomi Kokenota, la musicien, Ngana Bando répondre des places, Nayo, Banini, Ezan école Mobimba. Bakota Zamba, Bakeko Yeko la Nini Bando Finger, Bato, Ponga na voyage à Kanakenda Afrique. École Mobimba. École Mobimba, c'est une école. Papa Lobano, il y a une insulte, c'est une école. Au Monique, nous trouvons ça désœuvré. Koulia n'a pas si. À Salim, à côté de l'école, il y a Koyiko Kofinga. Le quoi musicien, un musicien, je suis votre artiste et musicien. Il dit nos images à Finga, nous attendons répondre peut-être dans respect. Yaye abivie ngana après pour na zamutu na yopo na fingi la ko batowana. Et puis musicien, c'est-à-dire les acteurs wenge mutebandi masolo wana. Pour bapeti wana tout babimeli na ba clan wana, clan wenge. Je suis sincère avec toi. Nazaki na clan wenge nga. Yabi ki bana wana babimeli na clan wenge, tala tous les chanteurs au Babana clan Wenge, Bazana Bana Wana, merci Mana Bango. Alors, Naba imbécile, on a Moussou Babima, comme il faut profiter, aïe poto, aïe olé Luka Moussala, aïe, toi, sa formation, mon coboye, bateau ya Revaka, Oya Monaka. Il faut na toucher au vieux Anapona Yebana. Voilà, bitu na Bango. Il faut aider les musiciens qui fini la bateau pour atteindre na poto. Ba comme na poto. Ba comme aux États-Unis, ba comme en Australie. Hein? Donc poste né na katia groupe et ça porte-parole. Porte-parole ne veut pas dire insulte. Voilà. Mais yango porte-parole na bango na ba chroniqueur ya Congo, na ba chroniqueuse ya Congo, ya Angola, tout. Namona kaba émission na Angola kuna ya kufingana na kufingana. Même awe koti ya kufingana. Alors, tokotika bango jusqu'à quand? Moi, je me suis... C'est pour ça papa n'a pas ça bango. Je me suis dit, hein, si Nazalaki un politicien ou bien Nazalaki député, Moutal Bosso n'a rien à mon ministre de la Culture. Pour n'ayébisa que tous les porte-paroles, il faut pas l'ongwa. Et là, qu'on existe, le susté. Il faut qu'il y ait des managers. Regarde un peu. Est-ce que papa n'a pas de l'obate, papa n'a avec tout le respect? Est-ce que c'est trop tard? Il y a que ça là, mon papa. C'est trop tard. Il y a une émission, l'obélili Vital Caméré, ou l'obélili musicien belé, en tout cas. Au moins, tu m'as condamné à Zoloba. Donc, est-ce que ça trop tard? Tu vas condamner Vital Caméré au moins 15 ans. Et ça, la mythe. Oui. Na loba qui s'adressait directement na procureur de la République. Nabi papa Salam Salanayo. Kamere n'est pas un Congolais. Topé si hospitalité, il y a des parents qui vont au Congo. Peut-être, Bandeko Batangi, na Kinshasa, na l'université Kinshasa, ils n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas eu cette chance. Ça va payer ses bourses d'études. Kamere a joué devoir les Congolais. Va payer ses bourses d'études. Dans Congo, Vital Kamere, ça montre que Azan est Congolais. Parce que tant qu'il y a la démocratie, nous tous nous avons porté Kaka à Chamovoto, c'est tout. Il n'y avait pas de prénom. Et j'ai un prénom, mais prénom n'existe qui n'a pas papier dans la tête. Yves, voilà. Si vous avez Kobima, tant que dans une nationalité, dans une ici prénom. Mais comment vous y dans Mboka Bato, au passé, dans l'échelon, dans l'Ivoire, au Zoïba Mbongo, dans Mboka Bazo, Koufanzala.
yozo sala baba ba fête beaucoup impossible ole mbo 24 vaches OK ko pesa mwana ya mutu oyo abomi ba congolais belé Kabéré, comment il s'appelle Kabérébé, voilà son nom, c'est ça. 24, hein Kabarébé. 24 vaches pour le mariage à moi, camarade Nanga. Kaméré, Kabérébé, je mon côté. Madonna, notre camarade. Jamais. Voilà. Bah, les cara âge. Caméra, ça n'a âge, il y a 60. Comment Kokosala camarade, il y a jeune officier wana. Non, mais pourquoi pas 24 vaches wana? Batoazo souffrir na Kinshasa, oye na on a zando a munene, obite 24 vaches yo, boteka, bopesa ba famille so, na ba soda, o bazana nzala balia ofele. Asali on te marqué ça on a Rwanda. Ça montre que asali injustice alingi Kongote. Yango moninga na sengela ki pani wana, ne pe na sepeli na saki mission na Rwanda. Na Rwanda ba féliciter ngabi papa oza mayele au sengelier 15 ans de prison ferme ba peut c'est 20. Donc vraiment ça dit procureur wana landa ki mission na o pour expliquer que tout talabo ba mayele tout na pesa ki mama kamna tout na mama do et ça la marathon ba petuana ndengo lukigere nanga ba ko ba vie na yo ba kene découvrir et pas libota les alaki. Mais il y a tout pour découvrir où il y a pour la colia. Donc ça que l'ambande ça là que vie aux alaki nango oyo kanango soni. Puisque nzambe mutu atombolaka. Ozala moteki nguba, ozala mutu apusu, to président de la République, mutu apesa ka fonction, mutu apesa ka ba poste wana nyoso, eza kolo nzambe. Donc so mutu awuti na se amati likolo, eza ka rapona lokumu na nzambe. Donc côté kanguba nde koki ko gêner que mutu azala mutu lobi amata. Non. Maman tango ya watu yambi avec les bras ouverts. Azaki na biso. Mais tango motema na yo ya mabe, motema na yo ya mbindo, etindi ke na finga batonga na kutaki. Mais yo zo kape ba décortiquer yote. Na kumba nzambe. Biso zaki na ba vie ya kosawa. Tozaki na ba l'enfant mystère. Ba tozaki ti moi ba leader na biso bangwana. Toye ko la mamba ko la te pa na bango. Mais tozaki na respect na bango. Ya Nyarkos azota ba petit na ye, akobenga na téléphone. Ba petit na zo ba masolo na nga. Mais il faut na dame. Ozo comprendre. Bana wana ba Julien Mbala, ba Kes Humberto akobenga Dior lelo, ba Jéri Masele, ba kosala tout Julien Mbala cuisiner munene akolamba pona vie na Nyarkos akolia. Vous comprenez? Mais tout le monde tout cas là pour bouder Nyarkos te peut tanwa sisi ajupe ngombo otango so apecho apese 45 000 francs français na tango na mbongo belé. Peut-être ba petit na ndena bimana ko somba blouson. Mais voilà car nanga kuna voiture nanga yo azana na Peugeot. Ezana carburant te ba pecho kaka na mbongo oya bango ba bisi ba 100 ba pesi vie na bango ke somba carburant. Mais lelo yo acha mo voto mais ka ko ba petit bo pesa ngai 100 tout ça ta santé ata $20 à pamba. O ka via na komi mandia. Via komi bisenga senga. Oyo yango shiko koma bongo. Ata na ye pa na ndako ya mutu. Ponga acha mo voto na ye na ndako na ye. Balambi pondu kuta 1 euro na Château Rouge. Batie Pichard na 1,50 € na Château Rouge. Ça dit on est gloire à 2,50 €. Mais comment via yaki na nzala moko oboya bali et comme motema mabe et comme na ba congolais na niveau 0. Maintenant na biso ezaki. Na nyose uti wapi? Pasi. Motema mabe. Pasi omoni mutu soka koli na souffrance. Oyebi mama to na ebisolo ko moko boye. Elobi na ngwa yanga noa keto to pesi pe yembote. It's good. It's good. Pas aux alliés en Allemagne kuna bambote bele. Pope chama vana en Allemagne. Mama to na ebisolo nini eloko wana ezana mot na français. Un parvenu. La personne qui s'attendait jamais qu'un jour il peut devenir quelqu'un dans sa vie et qui a commis la possibilité wana. Ya ba mosenza otikalaka mosenza ta komi na mbongo. Vous comprenez?
c'est-à-dire tout pour ça luxe Pondo même qu'on a voiture il faut mettre à solo mais moi j'ai pas le temps là parce qu'il y a un colis awa siko papa wana nyonso tokoki kopesa foti na makambo ezoleka na mboka te na ba gouvernement na biso wuti na souffrance muta wuti na kati ya souffrance je te dis la vérité muta wuti na kati ya souffrance le quoi na lobi le papa maloba ki chance eloko pamba batendi moitié à lopango bafuteli bien ye poto aye na barando moyo uti ko utiliser ponga na yebi mwana te aye n'esprit rando batu wana bavia mafoto bauta bapoto babombe torse ngai fona ke negosukisa bango foti pe ya biso awa soko kiti Congo soko kosala 1 mois ozana 30 bilamba ya ko changer papa ke kuta mutu na quartier avant dina enzala depuis tongo aliete yo tambolaka na bayoji o tambolaka na ba soki ba marque nini revenons-en aussi elambe bomimbo ka papa est-ce que état d'esprit oyo bino ba papa na biso ba ndeko na biso mibali ba o ba telemi vraiment na kombo ya ba sapologue ba sapologie kolata est-ce que kolata wana vraiment eza kombo to eza kozala propre bien parfumé bien ko sauter ko bunda ko beta na ko beta na buka na likolo papa na et ça kozala sapeur eza nini kombo kaka c'est de l'argent. C'est de l'argent. Excusez-moi. Dans une seule comme il y a sûr Pondi Melanga. Il y a monsieur Mokone Florent Pagny. Un grand artiste musicien français, toi tu le connais, pour Koliao. Florent Pagny a bête à forme à niveau 0. Mais un jour j'étais fort étonné à l'équipe de la télévision, tu t'habilles trop cher. Idée on est où t'as pas vu? Grâce à un artiste musicien congolais au nom de Papa Wemba Moutou, après Sanga Gouya Bilamba. Papa Wemba zati na kati ya dictionnaire. Ozomona Florent Pagny. Mais pour ne pas petit wana. Quand vous écoutez notre chanson, vous changer forme, vous changer Bilamba au boya. Mais pour ne pas wana koloba Florent Pagny, Florent Pagny c'est un Européen, Bilamba et Salamaka pour les Européens d'abord. Florent Pagny là t'as trop cher, mais pourquoi vite non? Mais moi je suis blanc, je m'habille parce que Bilamba et Salamaka et pas na biso ba français et pas na biso ba européen. Parce que moi là t'as moi pumbara ya beta kama kolote akoma akote ba ko finga papa. Est-ce que kuna pour na kishasa to finga? Parce que muto non, ça perd au yalelo peut-être, excusez-moi. Tanga na okete kishasa na zako ya kana Bilamba te. Na ba belle voiture. Et dis nous, mes témoins. Dans notre okuta na wapi. Yo muto zo finga ngalo to okuta na wapi pour na griffer pour les bika na Bilamba na yena ngote. Et ceux qui na bina lopango na quand tu voiture je m'en vais. Donc na tant que tu as solo la na yote. Les femmes oui, des belles femmes comme vous, ça c'est mon affaire. Soit moi soit kitoko boy. Na zai pe ba petit habitindati. Petit ni momiana petit c'est so madonna bato comme ya ba ministre banini. Pour la beauté pour na ministre hein bato ni tu va la petite sœur c'est le ministre bato comme la les autres vanda makambotu ba comme la vie kutu biso tu bouger sœur il y a muta ba ministre vous comprenez ngape moi na poto na chatance na ngai bon petit que nous tala ba que vie moi tu poto acha ma photo pas grande balobela kana poto petite sœur tant soit yé pour l'art mais à Monica Jatons na ba ministre na kutu ya zo le kanayi uzoma ponga je me rappelle na kene ba feti ba ministre ba tondi wana ba kingwa dondo ani metango na beti forme na lié bango tout en tout cas vous comprenez mais ezali pona ba petit wana te yé awuti kingasani pour sauter ba ofinga so otaba kingasani kimbele ba côté mo kutu na yé bien ote na komate. Mais hier, vous avez fait un comment moi na Gombe jamais a fait un prêtre netinga bazo finanga pour éducation tout le monde a limité tout le monde a quand riche tout le monde a quartier a bien moi na rigini au comment na buzo ba wanate so tali bato na nyonso ba utana ba commune défavorisée bango to finga bato eza bato apotote lelo ba petit biso ba papa yo asa ne organe Bilamba na za mwana muke c'est normal
c'est bilan bon on a côté Yoji. Papa Yoji Bambote, je parle était bien de toi. Ba petit nangai neti ba gentil. Ba petit lokola nani Nikens Bayaka, tozu petit lokola nani Kanta Yalala, tozu lokola nani Jansi Mayas. Azo ba blouson ba 22 000 euros. Azo se pelisanzo tonaye. Azo lata, azo tonga. Ba petit peu azo tonga. Biso ba to biso ba gaya zéro. Mais mato na somanda na Gombe. Ba monsieur congolais ba na banda na Gombe te. Mais ba tonga. Mais ce kende ti da so manda na Gombe est impossible pour ça coûte cher. Au moins da ko Gombe lelo. Et ba a 3 millions de dollars. Vous comprenez? Mais viens à mon vote à Zakananda pour la Kachiwana. Mais na beta angote parce que au cours landa des lièvres à la fois té. Mboaza ma commune à l'Andakan c'est la moko. Tu parles de la SAP, tu peux plus parler de la Marababila et Bibandako. Si quelle batou souba beta masula bandako. Vraiment. Voilà. En tout cas, merci beaucoup papa Achamo Voto. Comme on a l'habitude de le dire, votre opéra d'Afrique, bien sûr, papa Lobi, maestro. Maestro Boalos, Alobi Doliprane, c'est-à-dire son Melinga, Moutou Silio Pass, les lions de la presse, présidé toujours par Edino Image. Ndenge Boyoki, Balobi, Tolobi, la vraie histoire, c'est celle qu'on peut raconter vraiment avec facilité. Derrière cet homme se cache une longue et grande histoire au profit de plusieurs personnes. À se plaindre, Awa, Kofinga, jeunesse, Tozongela, Esika Nabiso, respect ezala. Toyeba mukolo azanani, mwana muke azanani. Boyoki makampapa alobi awa, moko na moko azwa oyaye, to changer. Coronavirus eyaki, pona makambo ebele. Mutuna mutu azwa oyaye a changer. 50 ko pardon, ce qui possibilité ezali, aimons-nous vivants. Donc, l'isolo il continue pour comme qui très intéressant. Les gens tout na papa mutuna ya suka. Papa, na ndenge ovanda kina papa na biso ekumani. Histoire nini propice, histoire nini important, souvenir nini na makasi. O soko vandi boye et yela ko tout de suite au viva kina ekumani. Papa Wemba Shungu. On a terminé l'émission. Na yo kaka bato so alobaka vient na bibisa jeunesse. Mais ils ont le kuta parce que papa Wemba, excusez-moi, papa Wemba a kota kiti na vie privée na ngai. Omoninga. Mwana mama nyondo. Moi si na ngai oyo ya suka mutasala kaya na poto za papa Wemba. Na joki moi si litoko. Mais Naboul, il y a pas de petite sœur à quartier. Mais papa Wemba, jour où il fallait passer publicité à l'école. Et vraiment, c'est très important. Il faut n'avoir tango. L'école, bah, il y a nous tout au bas tourner na film à publicité à l'école. Ngai petit na y a confiance. Au colanda l'andanga token na côté na voiture. Mais papa na zana petite copine nanga. À côté la voiture toque le biso yos. Mutu malamu. Tala mutu mandi moi na muke ya moi so ya yebi kutute. Namba comme on a ne o magi kota. To koti to komi na place ba osala publicité school ba to school ba ye ba manager ba na ba ye ba to ebele. Atali fi wana boye o ba osala publicité ti o fi to préparer to bosana émission ye. Publicité school. Papa m'a atali moi sinangai atali fi wana atali moi wana atali copine ngavi na ngana préféré oya mukeboye na sala na ye publicité oyo ngai baso ya banzoto wana boye na lingi mwana ba préparer te papa bokoki ko préparer to reporter moi 15 minutes bo préparer moi no baki ba préparer moi sinanga pa wolo babolo moi na zongi azali na mémoire fraîche bana mike avant de quoi ngana yo na papa Wemba mona baskol papa Wemba répondre sai ba sali publicité na mwana wana publicité leki mais beauté et bimisa ba na caméra mona na bima le quoi métis ba tonga ba kete papa Wemba sai na métis bona mwana komi na Kinshasa ba to ba komi ko lukaye papa Wemba bi ma photo au moni mwana wana to sito bimisi ye soki totiki ye kalate bakobala ye to
tokende na poto. Vraiment. Papa Wemba Moutou a joie idée que moi na na poto et aujourd'hui c'est la mère de mes enfants. Ozomona souvenir ya makasi ya papa Wemba ngwana et après to bandi ko bota mwana mwasi. Papa Wemba yeko na hôpital ko tala mwana. Bo pesi e kombo na biso bito pesi kombo linse te. Oyebinga nazaki na mwasi na moko ya muke azaki suki belé lokwa mwana abotami. Kombo na bo pesi e kombo Galilée. Ngai moko naza parent ya mwana wana. Mwana biso akomi na 15 ans, 16e année yango yo kombo na Galilée. Papa Wemba mutapisa kana boka Galilée Masaya. Parce que papa Wemba mutapisa mwana kombo Galilée po imbani wa Galilée na donc souvenir à combat Galilée et ça na mwana wana. Ça dit papa Wemba a beaucoup fait pour moi na mona mabina été même temps na somba bilamba neti na loyenga bisangabi petit keba okotika maboko pamba bilamba le kate. Mais par le bien bébisa jeunesse ndengeni po il fallait bébisanga d'abord. Non, mais na ça na vie va bien. Mbalangi so mona vie na za propre. Na voyage aka na za bien. Voilà. En tout cas, les soleils comme qui sont elengi, to sukiwa ça la suite et kozala. Suite et fin après. Suite et fin et kozala. Donc les soleils mungu et koti kitoko na ba ingrédients. Donc na sengi bino bo s'abonner toujours na chaîne Nabino Edino Bilengi TV et pourquoi pas chaîne Nabino YouTube Mado Chako TV. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. C'est la plus belle de la presse. Merci beaucoup. Merci Papa Achamou. Lion de la presse. À la réalisation, nous avons eu notre Rodrigue Image Pro. Botagaga Image Pro. Donc, à Robinisanga, tellement kitoko. Maman ministre, Balobi Doliprane. Tobo Sanité, Simali Soussou. Il est héros dans l'ombre. Il va Manseka TV. Donc abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. Papa Nabiso Diatala. Kwiza kutala ubabutila yala kabanzuzi. Donc Wayambo première dame balobili passe à Mado Chako. Donc na pesi bino nyonso mbote nalela bino atroba ninga nanga Facebook boza awa bota ande bobetsa nga mutema baninga nanga internet so na kanisi bino na donc là na mona ba j'aime na bino na koma ko bina ba cœur na bino na koma ko sepela donc papa na biso Achamo voto donc l'inoubliable papa sokoza na dernier mot bien sûr pour oui ngai na zapela sur na dernier mot te mais na za na bato o ba soutenir ngai na koki ko bossa na bango te donc baza partout mais lelo na bandi na le PDG Syria Moulex Aigle Noir après na côté Oyelandi na yeko joa lisusu Jean-Baptiste Tenga, docteur Jean-Baptiste Tenga, moninga nanga ya bomwana Jos Mundele, yo bambote belé pa ozali, na bosanité petit nanga na Londres, oyo penga donc yé financier nanga et lamba bongo nani, donc petit nanga ikune pa yo ozali via bosani yote, donc yo za de tous les jours de tous les temps. Donc Godard Kwanza full mikiliste yo penza mbote belé na bundes na bosanité yo penza na Munich donc grand sapeur ya bundes mobimba yo kuto yebana na okutata to lobi kombo te bato bayebi Washington grand pays donc bambote belé place yo zali na bosanité cousin nga ikoza de basankusu papa ikoza papa benda caméra na pese mbote papa ikoza de basankusu respect wa papa nanga honorable Kijason na kati ya salon na yo bambote belé yangoyo na bosani yote na bosani te Jansi Mayas Forza Italia azolata azotonga na bosani yote bon alandi lisusu na mpanzi ala Jambo yo bayimba yo belé na papa Wemba donc mona vivre la musique ala Jambo
Donc, nabosani yote, nabosani te Max Mams Kamavako, na salon na yo, nabosani yote, Koko Mbala, fumu ya Japon, accompagné na camarade inséparable Claude Kokodikoko, Claude Mathiese, nabosani binote, nabosani te salon Bunker, Didier Axel et JC Massamuna, côté ba mama bango yeyo. Mbote na la luxueuse de la presse na Luanda na muninga na yobu kabwana te Naomi Mido na bwaki bino mibale awa na Paris na bosanité MB Mitador yo na bosana kaote Elodie Lokolanza na bosani binote ba mama côté ba mama to suki wana lilo donc ba o ba yoki ba kombo na bango te to reporter tamba la simapo to komi na suka ngana pesi Benoît 16 respect yende azo sepelisa biso su makasi mikolo mbongo pamba to pesi kombo lokotro donc nous avons pas Manzuzi, Tokos, Manzuzi m'a plein à craquer, bouillé et belé. Tozo lia taba, tozo mela, tozo chez Manzuzi, tozo lia kitoko balobi taba kwanga, 20 zali whisky zali nyonso zali avec idino image na l'élite. Et ça va bongo, ça va bongo. Au week-end, moi taba chez Manzuzi ça va bien. Donc sous tozo lia taba kitoko, ça va idino image. Donc ils sont ya wate, osate. Qui ne vous donne qui n'est pas bisoko kin na kenda ta arja la kisomo trop ah Manzuzi umela mais dirait na commencer Manzuzi tolian tabato sepela Paris yango toza na edino image pas Manzuzi tabalengi toza ko inviter tout le monde pas Manzuzi tabaki toko kolia kitoko makamboto kitoko en tout cas je vous invite tous à venir chez Manzuzi à Sarcelles terrain de yango to kesu wapi pas plaisir à trop na sepeli take biso ba njima to koi kitoko ngana uti Canada na ye donc na lemo kitoko. On est là toujours, Paris c'est Manzuzi. Moi c'est moi qui dirige Paris pour l'ambiance. On est dans la débat. Paris c'est comme ça donc c'est chaud. Et c'est quand tout le monde nous a appelé ici à Paris. Donc Dieu a bien donc dans les mots qu'on parle. Donc c'est ma question comme on peut le. Boya bana mai bana Paris. Biso to déjà. Loko lianza bapa ya mère yende mudakami masolo la kata Paris oyeyo donc loko bra ya kodo kosini voilà ndenge zala délicat de salama o bozo mona ba anja jambe ndamba njili yeyo bébé mon bébé Zala kimia non mais pas tati Karine kaya mona poto kude ataka te donc kuna na ozong so na poto yo ka parfait yete ka ba poto moi ke ba parfait za solo o ba parfait a parfait ba isemi yake ba gel ba potas ba façonnable parfait rico banga na ote awa exemple vraiment pas ici c'est Paris ndemo za la porte même ta commande ya biloko pesi lelo mbongo loka awa nyote ya tout ya des Zara H&M Selio commode Kamaï bilo madame Ozali ba prix n'est abordable de bana pote quitter mon kata kaza farage mo 48 pote quitter awa bana funa bana wapi bana Congo mobimba awa nde ba parfait les secrets de bonne derrière moi yo Karine kaya femme d'affaires pote quitter ba mo de France qui est na kata kaza awa na farage mo 48 Monsieur Tani Farage Farage 48, donc il dirige vers Charles, c'est ça. J'ai trouvé quelque part, faisant la Farage Gambela, croisement Farage Gambela, numéro 48. Au Sénégal, c'est dirigé vers Chaba. Mais pas maman Karine Kaya, femme d'affaires, c'est écrit de bon. D'accord, c'est ça. 798 plus 243 81 49 48 798
Ah, voilà. Même en Europe, on peut commander. Oh là là, c'est du professionnel ici. Hein. Oh là là. Oui, mon numéro c'est 0033 53 94 41 36. Comme mon 41 41.